Chérie, je n'ai plus de cas sur moi. Ok, je t'envoie ça. D'accord. Taxi. Ah. Bonjour. Merci, merci. Vous n'avez plus de crédit pour passer cet appel. Veuillez recharger votre compte. Na Orange Money, bokoki kosalela mbongo na bino bisika nyonso pe na tango nyonso bolingi. Bosala ba transfert, bofuta ba facture, pe bo recharger kaka na kobeta étoile 144 dièse, pe bo bénéficier na ba tarification na prix à bien pour na ba transfert na bino bisika nyonso na RDC. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Mbote na bino kini, mbote na bino Brazzaville, mbote na bino ba le monde entier. Lingala facile na bino Dego Kao yango ebandi na vendredi 3 novembre 2017. Tobandi na ntango ya liboso ya ndenge président ya Assemblée nationale Aubin Minaku Nzala Nzoko double brassard ayambaki na audience président ya Seni Corneille Nanga. Vendredi à l'élo 3 novembre 2017, président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku Nzala Nzoko, ayambaki président ya Seni Corneille Nanga, et l'ongon ba membre nyonso ya bureau na ye, et zalaki nde dernière consultation oyo, ba zalaki na yango na bureau ya Assemblée nationale, avant ba travaux ya délibération oyo ekomema bango na publication ya calendrier électoral avec impact na idéologie. Et sengeli koyeba ke samedi à lobby 4 novembre 2017, Seni eko lancé ba travaux ya délibération pour la publication ya calendrier électoral. Soki ba clôturer ba travaux après ba kobimisa calendrier. Dalatina baye en Assemblée nationale pour la kokutana na président Aubin Minaku Nzala Nzoko. Promesse ezali déjà tenue ya kobimisa calendrier électoral dans les heures qui suivent. Parce que enrôlement il faut ici là dans la province pour etikali kaka na Kasai central. Nombre ya enrôlé baleki déjà 43 millions. Donc il faut liste électorale pour tokende na ba élection pe Assemblée nationale. Il faut pas voter des lois. Loi électorale na loi ya répartition ya ba siège électoral. Eyokani. Bazela ba sortie officielle d'album ya musique bakosa banoko boye bake sikoyo pour la publication ya calendrier électoral vice-président ya Seni Norbert Basengezi avant na niente ye pa peseli Fabrice Bagaza pona bino. Mwana Congo pona bino esengeli koyeba ke ntango etali masolo ba élection na mboka na biso ezali boyi. Calendrier électoral ezali déjà mpene pe ekobima na fin ya semaine oyo. Wana ezali message ya audience oyo vice-président ya Seni Norbert Basengezi accordaki le 1er novembre et pa ya Monseigneur Oscar Kantou, président international ya commission justice PP ya église catholique. Monseigneur Mosali Nzambe oyo auti États-Unis d'Amérique pe aye spécialement pona ko soutenir accord ya Saint-Sylvestre oyo ezalaki signé sous la médiation ya conférence épiscopale nationale ya Congo Senko na Mokuse pona ko sala plaidoyer moko de façon que kimia na RDC et demeuré. Audience oyo ezalaki kitoko pona vice-président ya Seni pe président ya commission justice PP ezalaki nde pona ko sala évaluation ya processus électoral oyo ezali bongo en cours. Pour le calendrier électoral, ezalaki na discussion oyo. Enfin, Seni elobi ke bazali prête yako publier calendrier électoral semaine oyo. Pe eko respecter accord ya Saint-Sylvestre. Abakisi lisusu ke CNSA, Seni pe gouvernement bako sangana esika moko po ba se décider de façon que masolo nyonso etamula kitoko.
eyokani. Botala sikoyo ndenge nini ministre sport Papi Nyango akenda yi kosala lancement ya ba travaux ya kotonga stade Kazumba na province ya Kwango. Fiston Boko pona bino. Ndenge kaka prometaki bana Kikwiti tango azalaki awa na séjour na ye oyo accompagnaki président ya Assemblée nationale Obeminaku Nzala Nzoku Mbala oyo eleki que akozonga lisusu awa na Kikwiti ye nani Papi Nyango ministre ya sport oyo akiti awa na province ya Kwango pona lancement officiel ya misala ya kotonga stade Kazamba oyo président ya Assemblée nationale Obeminaku Nzala Nzoku asalaka cérémonie ya pose ya première pierre pona kotonga stade oyo na mois de juillet 2017. Awa na maloba na ye ministre ya sport Papi Nyango alobaki que aye awa pona kokokisa vision ya chef de l'état Joseph Kabila Kabange ya kodoter jeunesse ya RDC en général pe ya Kwango en particulier na ba stade moko moderne ya kitoko en fait que jeunesse ya mboka na biso et se développer kitoko na côté ya sport avec impact na idéologie. Pe asengaki lisusu na bana nyonso tu ya Kwango que ba s'impliquer makasi mingi na vision oyo po nyonso eleka kitoko. Tala! Kote na bango pe ba chef coutumier bango pe batikali simate moko na bango azwaki maloba. Pona kopesa maloba ya kitoko en fait que misala nyonso ekosalema pona kotonga stade Kazamba eleka kitoko incident moko ya mabeto mutu akufa ekotikala kosalema awa te. Mais avant ville ya Kikwiti boyeba ke ministre ya sport Papi Nyango a participaki na mobange ya mesi munene epai wapi bana ya Kwango bazwaki banganga nzambe ya sika awa ezalaki kaka esengo na esengo opesi mbwa lobi ukani Hôpital du cinquantenaire awa na kini mikoloyo eye shomabe parce que pour na sanza ya novembre sensibilisation bokozwa na tina ya lutte contre diabète bala mpongite Jeringala spiritus azalaki kuna esi ebandi kolala pongite ndenge kaka balakaki keko banda le 1er novembre ti le 30 novembre campagne ya dépistage pour na likambo etali diabète ekobanda boyebakele na cadre ya journée mondiale ya diabète oyo ezalaka célébrer chaque 14 novembre ya année boyebake awa na hôpital du cinquantenaire nzambe ya ba hôpitaux na Afrique centrale epesi bino occasion po bo se dépister pe bo sa dépistage ya bandeko na bino enfin que oyeba état na yo soki oza na diabète to pe oza na yango te awa ba docteur bazande ba spécialiste oyo ba wuti na mikili ya poto ko banda le 1er le 30 novembre 2017 mobange na campagne yango esi ebandi awa 4 plans de eza fourni pour na ko diagnostiquer pe ko traiter diabète. Ya liboso, diabète consultation ezande ya ofele. Ya mibale, diabète dépistage première rencontre yango ezaka na $10 ya pamba. Awa ba ko sala yo test ya makila na ya urine, diagnostic na prescription médicale ozana yo mobimba. Plan ya misatu, diabète dépistage avancé yango ezali na $30 ya pamba. Awa basali yo ba examen ebele pe bakomeli yo bakisi. Plan ya mine tope 4e plan awa diabète contrôle global yango ezalaka na $120 ya pamba. Balandeli santé ya diabétique mobimba ba contrôler misu ya diabétique PTC ya makolo awa ta ozalaki na bapota makolo evimbaki ndenge nini solution eza kozwama. To bengesi bino boya ebele pona treatment ya diabetic na talo moke bomema bandeko na bino mbangu esi ebandi lelo le 1er pe ekosila le 30 novembre na hôpital du cinquantenaire okokutana na badokter ya solo oyo bakoyeba eta na yo bakodiagnostike yo kitoko bakotraite yo pe okoma bien nulle part ailleurs okozwa traitement ya boye kaka na hôpital du cinquantenaire mema ndeko na yo mbangu solution ezwami. Hôpital du cinquantenaire, hôpital pour le peuple, par le peuple. Chintuma,
mikolo kini epeli moto mabe pona mututu anaposa abeta deve loterie nzokande esika ezobeta makitoko ezande na cybercafé Jafar. Bolanda reportage ya Gelor Mbembe na Jérémy Yoka. Bana Kingabwa Boyebi Alexis oyo bomesalaka kobenga na kombo ya Makitonge azalaki coiffeur na bino avandi na Kingabwa na ndanu pe abandaki ko coiffer awa na limité 16e prix industriel kasi esengeli koyeba ke lingala facile waki ntango ke aza kokende États-Unis na bokasi ya Jafar Amani parce que abetaki jeu ya deve loterie na $5 aganyaki pe lelo oyo Jafar azui prise en charge mobimba azosunga ye po akende États-Unis tokita na terrain na cadre ya Ntembe yoke lokoyo soko za Santo Thomas na osenga yo zalana po yo so zana bana kin ba congolais place ne ba découvrir que ça vérité dimanche kokakate biso wana na terrain tokita pona kotala ndenge nini masolo ekozala devant famille bandeko Jafar Amana kota émotion ba parents balobi en tout cas na zana sengo makasi na senge merci mingi neso oya sali pona mwana Jafar toyoka to ndima te mais lelo ekweli ngai na eko ndima réalité kobima na quartier bana quartier bazangaki maloba te. Donc pour moi vraiment il faut donc les kelanga fone na moi bazumuto na la kana ke Portugal les kelanga peu fort prochaine fois que soit ganda ya pia ka be fala pela beta basa pe onero nga mama mukongo na zako loba na bino boye ale kisito vandi malamu pambula ye ale yenda couloir boulevard Lumumba ti na aéroport ya Njili epai to koma ki pona ko accompagner Jafar Amani na Alexis Makitonge de façon que amatamikili ya poto yoka kutu mosi na yenga lobaki na aéroport ba cybercafé zebele ba mbwa ezali ba nyao ezali mais pas Jafar eza original bango na kati avion mulekelai États-Unis d'Amérique wow bakita avec un partenaire hydrologie au bozo ndenge bazali ko bima na aéroport ambiance ezali kuna ya deux fois siko na kati restaurant na kati ba state devant américain boyo ka ndenge nini Makitonge na Jafar ba développaki dans cybercafé Jafar mbula auto bali to ngendo bino lokola to yende ko Alexis le moni wana to na kati ya Chicago wa j'ai eu vite pour tenter pe chance cybercafé Jafar $5 compter la place BTG a développé na cybercafé Jafar pona esunga yo soki o gagné ba kozwa prise en charge na yo cela veut dire soki ba moyen ezalité ba futela ba frère nyonso o comme en États-Unis est-ce que Jafar na ba développer ya mikie o esuka na ba Dubai o ba suka na Bazaï kota ba vinga est-ce que ba kokani eyokani. Are you going to split the check? Like you're going to pay separately? No, I'm going to pay all. Okay, thank you. Na cadre bitambola tambola lingala facile reporter na biso Gelor Mbembe asali constat ndenge nini ba recevoir akini mutu makasi en tout cas atako eleka wana za suko lekate ezongi nango lisusu mbutu ya ba recevoir oyo ba telemena yango depuis 1900 Mzee Laurent Désiré Kabila bares ko telemaka na mituka pona kobelelaka zando bokasa zando pusana kuna mutu avanda ezongi lisusu yaya awa bozozwa ndenge badiembeli en tout cas oyo penza eza malamu te tokosenga na ba roulage to ba police routière bata na likambo oyo potango fimbo ezongaka na 1900 Mzee Laurent Désiré Kabila makambo esilaka mais caresse lokola ekomi bares bazongeli ko telema en tout cas penza eza malamu mingi te mwana mama hey kisasango kaka boye révolution de la modernité et yo senga mama boye tin receveur bomba place na yo fanda pona sécurité na yo moko pe kanga portière oui dire bipai batu balela po ba petite coupure ya mbongo ezomona penda susu te bipa mususu ba ganga bi sope monani na FC bino boko ndima te nde ba coopérer balobi ba coupure ngo mawato likambu ya mbongo franc congolais simbanga bien batela ninga bien tozo comprendre te mikoleleki tozalaki na ba bien minene 5000 francs oyo ekotaka mbutu ke fombongo ekomi makambo ba RC na bona boye mais lelo
toye ko remarquer que tolongwe na situation yango ka situation est changé. Likambo ya ba petite coupure ezomona na te na Kinshasa mekaka kosomba ba joka soki okozwa 50 to 100 francs ezomona na te. Bato ba shimbok bango pay bazolela mabe parce que soki akei asombi shimbok na ye o 50 ya retour o 100 francs ya retour ezomona na kaka te. Kutu ba taximen oyo balongwaka kobanda Victoire ti na régie des eaux ezalaka nde 450 mais emikomisi 500 yango boko parce que 50 francs kozongisa ezate mikoleleki kutu bakopene bakome koteka ba petite coupure mais na ya koteka ezomona na lisusu te. Donc petite coupure ndenge ezokendele ezokende mabe tozo risque ba joka pe ekoma 500 po nyonso ezali kaka likolo parce que petite coupure ezomona na yango te. Ba coupure amike komi passe na circulation de komi net biso ba fumer okosomba shimboki ya 200 au mona retour tamso mona ra ya 200 francs 100 francs retour et aux athées pour ça la 300 francs. Donc komi na difficulté makasi donc tozo senga vraiment na ba kondi batela biso kawana vraiment tozo na posa ba petit coupure na circulation tozo comprendre te pour na ba dio ba 100 francs to ba biango bungi ou bien ndenge nini ou bien machine yango dae to e bate to a besoin mbonga mike parce que mbonga mikende kitsaka moi biloko na mokili biloko ba 100 francs susute e comme osombelo ba 100 francs osombaka ya 200 to sengi na bakonzi ba autorité compétente ba batali makambo ya mongo bameka nanu ko créer politique moko ya kopesa valeur na ba petite coupure 50 francs 100 francs ezonga na terrain na circulation pour pouvoir d'achat et comme payer stable. Et bon, on s'en moni 100 francs. Oh, penako olele beletala. Et katana et niefuka et finana. Mabe makas. Kisasa mboka ya kimia, kisasa mboka ya impact pe idéologie mikolo yo. Bato aboma bakomi ebele. Kisa lutonto asayi constat. On a bien. Mbutu na Kinshasa pona batu ya maboma to bandeko oyo mutu na bango ezo ba problème pe bakoma lelo oyo koyunga na Kinshasa on dirait batu bazanga ba famille et pourtant soki otali bango bien okomona ki azalaka na ngaba mais akoma koyunga na Gombe azalaka na Gombe akoma koyunga na Bumbu ezali ko déranger population awa na Kinshasa yango lingala facile esali réflexion pona koyeba ba famille ya batama boma nyonso oyo balemba bango pona nini. Est-ce que CNPP ekufa to ezali négligence ya ba famille to yebite soki ezali pe crise ya mboka nzala na famille eleki makasi traitement pe ya bandeko bazali kobela mutu ezo nécessité mbongo mingi oyo famille ezali na yango kutu te. L'état na part na ye asali nini pona kosilisa eloko na nzela kozwa batu ya maboma kocha bango na ba centre oyo bakoki ko encadrer bango de façon que ba troubler circulation te ordre public et comment lelo troubler okoki kolata pembe ko tambola na molu fundu pe lulendu mutaliboma asopeli yo mai okotuna nani to agifle yo mbata okoyebisa nani basusu kutu bakoma ko boto na biloko batu na wenzira makasi okomona zako leka boye abendi lipa abendi kwanga soit abandi ko beta basi ya batu na nzela. En tout cas, nani ya kolanda po ata okena la police basamba kapena mutu aliboma te. Oyo lingala facile lobby l'état soit charge ya bato maboma oyo de façon que baza na CNPP te botongela bango centre moko basala ka buzoberi bango na bango ndenge balobaka ke soki ozimwa si liboma opesi mutu aliboma basala libala basala makambo maboma bonyoma. Côté Andoule beaucoup se pelebele parce que Fabregas a kobeta mobangi na concert isika a ko présenter album na ye na salle où ya impact showbiz. Kinshasa Brazzaville pe mokili mobimba tala événement oyo ko clôturer année 2017 yangoyo présentation y album cursus album du groupe Villanova avec leur leader incontesté et incontestable
l'artiste qui a la brassard de l'ambiance de la musique congolaise, pe bilengi ya musique ya Afrique mobimba. Yeyo! Maestro Fabregas, les métiers noirs, le maître de maître, à Bengi Sibino, Mokolo ya samedi 9 décembre 2017, pour un spectacle exceptionnel avec le groupe du maître Villanova, Awanasal, Showbiz. Na commune Ngalema en face ya Itex Africa, boya ko savourer la bonne musique. Na banzembo kitoko ezali na album Cursus, oyo bosepela kango na ndenge ya defoité. Yoge logo. Cursus, les bombes du groupe. Samedi le 9 décembre à Wana Showbiz, un bon concert live avec moi Fabregas le maestro. On va présenter Villanova, le groupe du maître. On va donner un spectacle exceptionnel. Et les gars, vous avez des problèmes avec des professionnels. Père, mais ma mère, mère, mais ma père. Ah ouais, le 9, il s'en que c'est comme un moment ça nous. Oyoki, Omoni, Ondimi, décembre Oyo, événement Zakaka Semoko samedi le 9 décembre 2017 à Wana Showbiz avec le maestro Fabregas, les métiers noirs, l'artiste qui a la brassard de l'ambiance de la musique congolaise, Pays Afrique Mobimba avec son groupe Villanova, na cadre de la présentation album Cursus et Kozala défoité. Pongai, Jaja Nazanga, terrible. D'un côté, il y a sport, le football, Ntango Kitoko et Malamu Ezali ndenge nini 30 meilleurs joueurs africains classés pour nominer Bango. Parmi Bango, Cédric Bakambu, na quelques autres joueurs à Léopard, Bakini, Barakati. Bamure ya football pona bino ntango ezali kitoko boyebake. Football ya mboka na biso ezali ko mata awako na bokasi ya Flora Ibenge bomona kindenge Léopard et poussana makasi na position ya ba Afrique pe ya ba le monde entier boyebake ba joueurs congolais pe bazali ko chapa liboso. Na liste ya 30 joueurs évoluant en Europe oyo bazali nominé pour na kosoba Ballon d'Or na kati na bango to retrouver deux Congolais na kati. Tozali na leader des leaders Cédric Bakambu, attaquant puissant incontournable oyo aza ko marqué na ndenge ya lisekite na équipe nationale na club na ye partout azokende azolaksake azali vraiment attaquant moko irrédoutable pe afuli fimbu oyo Zakari Babaso bandaka na yango awa apesi wazekwa ekei epa ya Bakambu lelo mokili mekomi kaka Fimbu Chicotte. To souhaiter pe mupiku ya bonne chance de façon que abaka yango na pete nyonso. Et suki kaka na Cédric Bakambu te. Sikoyo bozwa bongo Junior Kabananga, meilleur buteur ya Coupe d'Afrique des Nations oyo asepelisaki ba Congo na ndenge ali sekite kasi ndenge azali ko évoluer na équipe nationale pe na club na ye mundele abwakeli elisu a comprendre que aza jogo ya li sekite po na Congo to yeba Valérie ya batute ka so ba kufi Kabananga bozomono li panangu bate baleza awa li sekite tala kutu mundele a élevé na niveau que azala parmi 30 joueurs nominés pour na Ballon d'Or. Yepe lisusu to mami kié ba bonne chance na ye. Kasi pona ba joueur évoluant en Afrique bande kontango kitoko ezali côté ba congolais to moni lisusu Ben Malango oyo azali attaquant ya tout puissant Mazembe to PCP ba bonne chance à récupérer Ballon d'Or yango kutu kala mingi te bazobeta final awa to pese sous ba chance ani atababi de façon que Mazembe baka coupe wana to rappeler que seul joueur congolais oyo azwa Ballon d'Or ya ba joueur évoluant en Afrique ezali bongo Trésor Mputu nanu silita na tout puissant Mazembe to moni pe gardien na bango Sylvain Gou oyo azali ivoirien yepe azali nominé pour la Ballon d'Or wana kasi côté ya vita pe tozali na Dadi Atati Etekiama Etuta Ekota yepe lisusu nominé na ndenge ali sekite po na ndenge abetaka na équipe nationale na bango ya Rwanda pe na ndenge abeti ba na vita club po ye azasu na posa ya kotuta ballon te ata fuli ballon wo po aza penza Etuta Ekota Etekiama bonne chance Etekiama qui égalise na cadre ya nini ngo esila raté bota ndenge nini lingala facile na bino lelo vendredi 3 novembre 2017 ekomi na suka soki na ndako bosepelaki ezali po to travailler na équipe moko gagnante, une équipe forte
composé de beaux gosses, entre autres les chefs d'édition, Jerry Ngala Spiritus, Yepe Moutou Asimbaki caméra centrale, et puis côté à montage Baban et Simbamaki, na serveur central, na Voldi Ndotone, les petits poissons deviendra grand pour déjà y à travailler dans le grand, le corps donc dernier mouton réussite. Et puis Frank Bakandumba, les mannequins à GTLF, et puis grâce Maïmba, Yazali, Asimba, Moussala partout, Moussala Kitoko. En tout cas, Nazako dédié édition à Lelo, Naba généraux nyonso, ya FARDC, Naba mbila nyonso, ya FARDC, pe na famille nyonso, ya ba souda. Ce qui enlèvement et était il se sendait en goyo. Ndeko na ngai oyo ozali lelo, oyo salaka lelo, mosala osaka lelo yo moye bien. Mais oyo okokoma lobby. Oye belote. Yangwana conseil zakake vanda kamalamu na baninga. Ngalelo yo la silisi. Nazongi na ngai na ki opema. Tokutana banasi. Hôpital du cinquantenaire, hôpital pour le peuple, par le peuple. Chintuma, na bahôpitaux nyonso eza na kati ya ville ya Kinshasa pe na Afrique centrale moko te ekokani na hôpital du cinquantenaire. Na hôpital du cinquantenaire oyo na $2 ya pamba ozwi fiche na yo pe na $5 okutani na spécialiste. Okutana na gynécologue, ophtalmologue, cardiologue, minu eza ko déranger yo, misu nyonso wana ndimela ngai na $5 kaka ya pamba par semaine oza na droit ya kokutana na spécialiste na kati ya hôpital du cinquantenaire. Batu ebele bondimela ngai bazalaka kozwa ba soin na poto babosana kaka likolo ya ba appareil oyo eza na kati ya hôpital du cinquantenaire. Lelo na Kinshasa to pe na Brazzaville kokufa ekoki na yango nanu kobosana mukie po likolo ya hôpital du cinquantenaire oyo pamba te ba équipement baza na yango ndimela ngai somotro. Bobanga na bino mbinga ya hôpital du cinquantenaire oyo te pamba te na $2 ozwi fiche, $5 oza mobimba okutani na spécialiste pe ozwi baswe na yo kitoko. Mwana ya mboka occasion yango yo pona kokutana na spécialiste avant ko ya maladi kende komona ye na $5 ya pamba oyebi soki oza malade to pe oza malade te. Kasi pona traitement okozwa yango kitoko kaka na hôpital du cinquantenaire. Hôpital du cinquantenaire, hôpital pour le peuple, par le peuple. Chintuma, Étoile 144 dièse. Chérie, je n'ai plus de cas sur moi. Ah, ok, je t'envoie ça. D'accord. Taxi. Ah. Bonjour. Merci, merci. Vous n'avez plus de crédit pour passer cet appel. Veuillez recharger votre compte. Na Orange Money, bokoki kosalela mbongo na bino bisika nyonso pe na tango nyonso bolingi. Bosala ba transfert, bofuta ba facture, pe bo recharger kaka na kobeta étoile 144 dièse, pe bo bénéficier na ba tarification na prix ya bien pour na ba transfert na bino bisika nyonso na RDC. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.